Carine Mokonzi par rapport à Mbongo, il y a hôtel sur Kafuta, Nadia Pati pas bien par rapport à lettre aux autres sur internet soana qui va bien Carine Mokonzi ba Kangi parce que azala Mbongo hôtel table au moins Bongo azala ndeko to soana azape chroniqueuse yepe to bando bonnement to no sana ni ba intervention moi trop ba ni bo mesane faut mesane bijou acoustique bo mesane parce que to no sana ba intervention to no sana ba analyse par rapport à l'album par rapport à Mbebele banini tout ça banini na ndenge kaka mambango et kendaka donc par là na ngina lo ba sous par rapport à émission na tolanda na ya ndeko na ngai Ken ya Ken Mpiana non émission qui toko peut-être par rapport au temps sous information ezate ba Kangi Carine te azana calme Ken Mpiana bina biso to na Moscou na Russie to kangela biso yes Carine to ticket na aéroport ke non ça ba séjourner pesa na belé na ko dévoiler te so que ça combien de mois beza combien de nini on attend sous séjour une année on séjour à 3 mois on a 1 mois ça dépend donc ce muta ça il voyage to ka pour ça à déplacer moi il tane ni na déplacer tane ko bima yemuka yebi donc eza kutu te surtout banda ko lobate il faut ce qu'il faut te donc par là qui na ngina loba les trésors les Carine na la page polémique wana ya Carine qui va Kangi non ba fan na Carine moza calme ba Kangi na Tanzanie calme benga ingapi Carine Mokonzi par rapport à Mbongo ya hôtel soko futa te Nadia Pati pa benga ngana vie na ngaviengele yango ko na ngai loko ayo za mingi nae na menga ki obuto menga na soda na ibite so za solo pena Kangi ki ala pour hôtel ou bien comment. Voilà, merci beaucoup pour la question. Carine Aza très bien. Carine Aza Nandakunae, Carine a bien. Carine a qui réussi à ce qui séjour n'endenge bâtonnier sur bazouaka un long séjour à na katia réussi. Carine ozonga ki n'attend oyo et sengi kazonga kin. Moi message wa nezole kan internet ba Kangi Carine vraiment est archi faux. Ils ont vraiment le kuta Carine Aza. Non, tu continues les messages tout à l'heure là, ceux qui répondent aux amis soit en direct au Bengeto sur là pour confirmer que Carine Aza sur place. Bon, ils ont encore bien internet parce que koya Carine les appels à ba fiti au pe bazo linga pour bazo information mo ya mabe pour ba ibandenge ni bon piko ndenge bon ça la promotion ba na bango. Ba appel ne belé en modi na bengi. Ba baloba kaka ibomba libosoli kamoba ko sila yango wana ko ba ko si ya bien ya propre. Ba ko ça na ba ya grave, c'est normal. Nga solo bima mnanga eza po oyo kana po ningisa zaire batu dia pe baiba nga mokanga no hotel na sala ba direct tous les jours presque tous les jours ma messe na sala na film ka parka moi 2-3 jours na malili na ndo bima ELENGI à CONGO Glody Diasika la mignonne la mignonne Tresimbelenga bro Tresimbelenga bro Kata RDC Elokwa Makasidi. L'association Miss et Mister RDC vous invite le samedi 10 novembre 2018 à la plus grande soirée de la diaspora à l'espace Chevreuil de Nanterre, 97 avenue de la Liberté. Le rendez-vous de la beauté, l'élégance et l'humanitaire en compagnie de plusieurs invités de marque. Venez élire la Miss et le Mister RDC International 2019. La Miss RDC International 2018 est le Mister RDC International et le candidat numéro 4. Matadi Bilanga, félicitations à toi. Les gagnants partiront à Kinshasa pour aider les démunis. Info au 06 95 39 04 80. Venez célébrer l'élite de la jeunesse congolaise. Venez. On veut quitter le bendo.
lisusu kosepelisa mpe papa te koyoka soni te benga merve basolution mpo azali na bareponse nyonso ya mituna na yo merve basolution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na baproblème nyonso yo totisami na baproblème na foye na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve basolution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza afishe merve basolution batika yo Nzambe toloba te biloko boye toloba te Nzambe yo otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali la pomade Awatoza mwasi na ngai pakomi nango kibokoni na pomade Awatoza. Bienvenue sur ELENGI à Congo TV, à Tressimbelenga Pro, la même magique, na bien que la même magique parce que à Botama déjà même magique, à Ebipe Musala, à Ebipe Koche, à Ebipe Nyoso, le loso qui na liboso na bino susunga itedi zeza poto so na bino makambo ezota la kaka mambutala mingi communauté congolaise etala pe makambo etali mingi makambo ya biso ngo ba congolais et qui para mingi biso to linga penda okota mambo bato libanda te au Côte d'Ivoire Nigeria so nte za mingi ya Congo donc l'autre lobela sur sortie officielle ya album Fali Poupa Contrôle. Sur contrôle, l'autre sur la sur contrôle les ana, si je me trompe, ils ont 24 titres, ils sont à beau sanitaire. Donc ils ont un titre belé, tout mais moi na kati kuna ba titre ils ont vraiment belé, na kati nazomona déjà nazomona na kuna na moni contrôle yemoko ils ont petit titre na moni susu titre mususu ya kuna ni punition surtout ils ont dit momi na olinga titre mususu ya ili PM, Maria PM, One Love, Vouloir sans pouvoir, Nini Sousou Bafana, Embeli Madame ne quoi, titre Moussou Ezali, cadeau d'amour, code d'amour plutôt, code d'amour, Moussou contre humanisme, Moussou Ezali, jus d'orange, Moussou Ezali, Mbongwana, Moussou Ezali, bombe. Souci, photo, titre sous ni la guerre, World, Roi Manitou, sans pouvoir, sous donc dessin 7, sans pitié, doc chief. Donc ba titre ya ngwana o de natal na yoki eza Roi Manitou eza bien na yoki pe punition maman na chant bafana maman na chant donc fallait penda ti d'accord quoi ti penda d'accord ndenge za la kaka ati penda d'accord na bafana o balinga kaye na biso pe to meka moko na musique na donc ça va quoi ça va penda na yango moko titre o ya générique oyo masana ngai pe na kati ya kini kuna Dubai. Masana na kata bo marché Dubai donc na sentir penda que non na leli penda obwaki penza générique yango na yoteza de
des clones, c'est des clones, c'est des clones. Wana titre ya générique on a massa na Dubaï na Barumbu na senti penda a sololi fali pour ticket les penda espace na moi penda niati. Il penda banda penda na fali pupa. Banda penda na droit chemin. Malgré ba boaka raté. Na zo ba série wana. Ya boaka ba bilo mo na bossa les arrêts sous nini ba boaka na Kabuya. Babwaka ba série na pena na zalaka o akenda wana donc ako amisatu donc il y a na Dubaï na CP penda donc na senti travail penda ya makasi salinga bien kwa biso bana Barumbu penda mingi wana na ndenge zalaka sitas banini côté ya Brunel Goyo donc to CP quoi to CP na senti pe musala banini botsa bana mwana Barumbu poe wana Dubaï abwaki na générique wana za club donc abwaki penda abwaki donc et sali ba bien banini to continuer Rolanda non to la non peut mais to zo pena moi temps Rolanda penda parce que ça va d'accord ba to nyo surtout na minute misu na bango za na contrôle donc to ça l'effort yo ko banzembo ya liwa na biso no piniso soko ki piniso yo mo temps soso o sali plaire Jacques piniso ki pena nzembo ba fana kutu na parle pas roi manito donc moi 3 chants na meki mo koyoka quoi donc ça va penda quoi dessin c'est type kitoko donc banzembo peneza mo ebele wana mais to zo penda tempe sous so critiquer ninge to ça inde to lobby que non to ça quoi moi promotion que non artiste na biso congolais abwa ki loko na e to pesa ba flair to tango kende liboso eza ndenge mo pe lobiso yuwata et ta bwa ki loko na e ndenge to ça les promotion za penda idée nanga ce qui fait pas bwa to ça les promotion mais to na dernièrement ça mo loko mo ya we na bwa ki na page nanga il y a bien abisso de la forêt bora betu wana ya instrumental wana ezo ya déjà makasi banini ezo ya pena makasi so pe yango peye to kubwaka pona sa promotion ya nyoso vient abisso pe mo pa osoka bwaki to kubwaka to lakisa que non to za pena à partir prêté quoi donc félicitations na Fali Popa na contourner ya minute na yo comme moi sans pouvoir vouloir sans pouvoir donc na yo kango merci ko ça va penda donc ndenge kendele ça va déjà que non 3-4 chats derrière qui déjà moi d'accord bani tu peux benga bino lobela kaka boy lobela ka boy bon fallait ngona bozo lobate yango to ça effort to ça to loba et l'homme sous to lobela ezali par rapport ya lettre zo leka na internet wana qui va biono Carine Mokonzi ba Kangi parce que azala mbongo hotel te bilo mo bongo nazala ndeko to so ane azape chroniqueuse yepe to bando bonuma to no sana ni ba intervention moi trop bani bo mesane fo mesane bijou acoustique bo mesane parce que to no sana ba intervention to no sana ba analyse par rapport à l'album par rapport à mbebele bani tout ça banini na ndenge kaka bango et kendaka donc par là na ngina lo ba sous par rapport à émission na to landana ya ndeko na ngai Ken il y a Mpiana non émission qui toque peut-être par rapport au temps sous ces informations exacté ba Kangi Carine te azana calme Mpiana bina biso to na Moscou na Russie to kangela biso yes Carine to que ticket na aéroport que non ça ba séjourner pesa na belé na go dévoiler te so que ça combien de mois beza combien de nini rose attend sous séjour une année rose séjour 3 mois rose 1 mois ça dépend. Donc ce mutasel voyage to kaza posa a déplacer moi itane ni na déplacer tana ko bima yemo ka yebi donc eza ku tout so to banda ko lobate il faut ce qu'il faut te donc par là que na ngina loba lettre zo le kana na la page polémique wana ya Carine ki ba Kangi non ba fana Carine boza calme ba Kangi na bango etazane calme obenga inga po botuna nga te dis boy mais mutu pas vraiment la confirmation mais comment configurer biso to bana obenga yemo ko pe potom so to ko zo na téléphone mais na minute azo répondre par rapport parce que azana ndeko to ane pembele mto me ko confirmer biso na minute place azali parce que ba direct qui passe au sala te ndezo sala ki no ba direct to zo mona epete to ebite ezanini ezaka ne ken Mpiana lobby ana ki ba Kangi parce que mbongo hotel les ato yo comme na ebite mais na limite ba Kangi pour biso beto ala to permettre te ba kangande kuna biso congolaise tandis que ba congolais pe ba zebela banini sans plus tarder mais on attaqué na so nande ko ngai bijou acoustique na me ko tuna mingi makambo oka to bito so na me na tuna na par rapport ya ndenga moni contrôle ndenge bimi biso to ya ko to mingi ba internet ayoki ondeni obi atali ngo obi ayoki obi na ayoki te je sais pas. Bonjour Tédis.
Voilà, justement pour le contrôle, vraiment, il fallait que nous salons kitoko. Vraiment, et ça vraiment moko est apprécié. Vraiment félicitations à Fali pour l'album, nous surtout notre écoutant dernièrement, ça fait vraiment ça fait plaisir. Il y a beaucoup cannabis autant tout le monde la musique qui boit vraiment et c'est un moment. Non, on a répondre moi mouké pour un problème à Carine Mokonzi. Carine to plonger na biso, n'engana okato kina loko bimamba yani na bito ki de titre ni oyo yoki bien générique bien ni titre ni oyo d'ailleurs mais qui d'ailleurs retenir na quelques jours oyo bim. Aspirine, voilà, aspirine. Donc voilà, il y a deux titres où on a maintenu parce que tellement dans un la moi album en union soit ba ndenge beti na kangi pe ba titre mususte mais ça va mais on Nathalie aspirine et sepeli singai encore la guerre si je me trompe pas on a sepeli singai langage du non stop encore vraiment Moussala malam vraiment merci na Fali Poupa na Moussala obozo sala malam pour na Congo vraiment merci beaucoup. C'est quoi pour la problème au bas isolé sur internet c'est avec Carine ba Kangi Carine hôtel azo futate Carine boye yong tozala moi mingi nae so to bi moi mingi parce que azan de gono moi si blog so go sala attention ngate 10 bien attention de gono ba attention Freddy Massima auto solia au sala moto ou bien temps susu bande kuna bisoka o tozala na bango ba Yves Makonda ba plus 10 ba go sala ngote mais yonde ko moi si peut-être temps susu oyebe lo ni na mitso place azali lo ni nazo sala SZ solo penda ki ba longoli ba bengane na hotel ndenge toyoka na yoki on doit na pa Mpiana na mona ki ava kutu Mpiana mona ki on donne ba page il y a pas polémique il y a pas biki non ba Kangi boybo na ebité est-ce que ça vrai bien comment parce que na ebité na sikolo yo kongo te mais bande ko ba benga nga otu ba benga ngai na biki vient nga Francis Mateta benga ngai abenga ngai mère bonde pe na États-Unis benga nga poto na soki ba Kangi Carine Mokonzi papa ya mbongo ya hotel soko futa te nadia parti pa benga nga na vie na nga viengele yango ko na ngai loko ayo za mingi na menga ki obuto menga na solo na ebité so za solo pe na Kangi ki alors pour mon hôtel ou bien comment? Voilà, merci beaucoup pour la question. Carine Aza très bien. Carine Aza Nandakunae, Carine a bien. Carine a qui RUSSI, a qui séjour n'endenge batunyo sobazwaka ana long séjour ana kacha RUSSI. Carine ozonga kin na temps oyo et sengi kazonga kin. Moi message wana ezole kan internet ba Kangi Carine vraiment et archi faux. Ils ont vraiment le kuta Carine Aza. Non, tu continues les messages tout à l'heure là, ceux qui ont répondu aux analyses soit en direct au bengue au solo là pour confirmer que Carine Aza sur place. Bon, ils ont encore bien internet parce que koya Carine ils appellent ba fiti au pe bazo linga pour bazo information mo ya mabe pour ba ibandenge ni ba kiko ndenge bon ça la promotion ba na bango mais toutefois Carine Aza bien mais non le baka na ba fanatique à Carine Mokonzi donc Carine a très bien donc il y a mingi kuta obakisizate donc eza masola lokuta donc Carine Aza nae je sais Anderson yoki ke Carine Aza nae Carine Azali ndeko bazara nae moi trop ye pas za chroniqueuse bo bano mona biso nae ndenge za kaka anani kodia stony donc ndenge lobaika to yamba to meka luka Carine mais moi ozo na minute ya te parce que ngapi na ba ngamnanga sala mazé bi engagement attention remarquer miso temps to sala on a quatre ça parler moi ma lille les libanda par rapport ya climat yango moi to za na 4 na 10 fois puissance Michel Mukokole ba ça était sur place ba bon week-end na bino donc il a habité siko donc pona koloba elo ndeti lo mona okaki na 4 internet ba biski non ceux qui azana banyongo ya hotel $200 ce peut comment na habité nga na habité Carine Aza sur na hotel te Carine akoma de un appartement parce mbongo wana obazo bakiso bakangi so badi na ibate yo mto go éclairci biso eza solo ke penda mbongo so pe na hotel place za ki liboso ba wala ndele pona mbongo bien comment na zo ibate donc là je sais pas mais $200 na sûreté voilà na habité malgré Carine ngo attaque tanga comme na niveau attaque ko futa hotel te azapi na ba fanatique oyo em suba ko futela ye maintenant si te $200 pour na ye na ndenge ya relation zala na ngona batunde na mona kia solo laka $200 vraiment za muke c'est archi faux eza ma solo na so lokuta donc eza ka juste pour baluka ko déstabiliser ndeko na biso parce que Carine a congolaise ayaki na RUSSI biso to vanda na RUSSI to yambiye lokolo ba déstabiliser we comme po ye mo de akota la monde ye pas déstabiliser la bato et
ça te va déstabiliser. C'est ça monde na bango. Donc ceux qui va le bango passer bango na bango ba yeba ni ba loba. Ah oui. Là je sais Monica ba opesa ba information faut pesa information ezana source quoi. Donc kozwa ba information libanda oya lokutan étant que biso tozala na Moscou, ngana na Moscou. En fait, nazalana Carine Ernionso. Bon, pas tellement, mais to benganaka. Donc, azandeko nazalana y atana ebi nyonso te mais na ebi mwandambu. Yaye vraiment $200 pour na ye ata pasiango hein. Ndeko te $200 ezelo te ba fanatique ne ba otinda. Soka donc binomo bomo na l'internet et mon ngazara soka bengi do mbongo ekita lwa mupepe bongo 200. Apparemment ndeko bijou acoustique yoza chroniqueuse mais na ebité ce qu'on a monde yo comme nous côté la Carine na éviter comment ça parti benga na tout dans question oyo bande ko bazo tuna biso ba benga kinga 8 10 za kuna ba bioza président sur l'équipe nationale mais comment ndeko za kuna ba difficulté ba $200 lo moi bongo ndeti Mpiana beti wana bozo ko futa ngote ndeko langa za na France moi si kitoko wana za na kati ya France wana ba jolibilité Elsa atuna ngalo ba ina ngai bazana puissance ba benga po batuna nga 10 fois puissance batuna nga keno ndenge nini bakokanga mutu na bambongo kwa ba $200 na to bayoki nga pa Mpiana te dizo seki singa ye o seki singa ndolobi oza fanatique ya Carine non cause fanatique ya Carine te bon toutefois non lo baka de vérité dans vérité ba bomba ngote parce que nga non lo ba iloko oyo na moni oyo nazali parce que nako benga Carine tout à l'heure là bomona voilà pe émission ndenge le ka Carine so bengi bomona ke to so Carine ane sans problème biso nga moku no kama so ke information ngo uti wapi bon du fait to sanini voilà nga pe na ebi ki azane problème ti azane pe sous hôtel te donc alonga hôtel akoma na appartement donc ba masolo pe to kiana alongwa déjà na hôtel banda kala akoma na appartement ba nyonso to bavanda na poto boyebi appartement ba futango chaque mois a futa mbongo na ina mois voilà sur place là Carine Mokonzi paye outi ko benga tozo me ko solane en direct voilà to solane en direct allô ouais la baronne bon allô ouais t'es 10 ouais bien naza kutu en pleine mission na ça mission par rapport à ndenge babiro ba Kangi yo se bi na hôtel se bi na no bi na pour ça on dit que mo koti pe mala moko ni sko de mentir c'est ça mais tout temps c'est quoi nani ni quoi mbali ni quoi yana Mpiana voilà nani ba teke on sur na ba page ya polémique wana lo mo bon ya ça ilo mo il fallait pour de matière on doit peine bijou to c'est intervention na bijou malon peut pour bengi ya on se donner yo confirmer que non zalango bon to za na appartement za no pe sous hôtel te comment on va dans appartement c'est ça t'es déjà naza direct ba ko lo bana déjà ouais Carine Mokonzi yo na siko tozane déjà ndire na biso bino ko benga parce que na benga zakini ya kolala azane na appartement na Carine Mokonzi oko psa mo intervention par rapport à ndenge babike yo bakangi yo pona mbongo soki pendenge na hôtel tandis que yo za sous na hôtel te yo za na appartement te dizina bat baloba kaka pona lia ki na lali don na cheku silence pour téléphone et sonner tellement trop na surtout ki na monika bapel ne belé ya omoni na bengi bat baloba kaka ibomba libosoli kamo bakosi la yango wana ku bakosi ya bien ya propre bakosa na boya grave c'est normal nga solo bima mnanga eza po oyo kana po ningisa zaire batu dia pe baiba nga mokanga na hotel na sala ba direct tous les jours presque tous les jours ma monsieur na sala na film akapaka moi 2-3 jours na malili na ndobi matine 3 jours ngwana mtesai moi nini polémique yana peut-être peut-être tu m'écoutes avant de dans ton solo la biso pour notre la mkana na pongi na ça na programme na
anniversaire na les 6 malheureusement qui n'ont fêté pour n'ont fêté place bayebi déjà dans na vandi kutu na plala na la qui na vandi dans mambolo batatso na chimeli bona batna bon kam de non n'importe quoi n'importe quoi bon comprendre na mino bango après aussi sur le babon ba suni to ba le suni ça va na kinda Algérie ouais on a kinda Algérie balba kila papa na ki bo kangunda ake ko lukanzela Paris ba moninga zongi kini langa j'ai changé ba moninga na réussir na komi Moscovitch on ngape na boya ngote na bande baloba bon e bandeli ya bien suka na onde sikonde ba changer maloba donc c'est normal baloba bon vous avez mina ngati baloba net na nai bon ko c'est makam ça va là bon quand on dans hôtel non c'est ba yebité hôtel avocata moi je suis dans hôtel avocata c'est au ça 10 jours ba futa mbongo 10 jours donc au que tu kana nyongo hôtel tipo pour tu kana nyongo hôtel il faut nazana kini côté ba yebinga nde na que vendre dans l'hôtel que na futi jour mo na sali 3 jours ba ba kaye tu yebi les caméras TV moi qui mizate asiko na yebilanga tenga kompaya o expliquer risini kena la kaka na couper solo bito moi qui on a sens de voilà biso moto qui n'hôtel c'est tout le monde hôtel c'est parce que tout le monde a pour ça lamba tous les jours tu andoli ya ka hamburger ba KFC dondi akipani sur bloc en Italie en trop on a la utaki Afrique na surtout kila kiangu ndoli ngakana liangu mais yaza qui na posa simo la qui na posa ba légumes qui na posa moni ya blo balamba vika ya kikuta akina maladi ya ndobi la qui na posa ernyo ça la ba chai bati kuna malili donc place tozaki hôtel en fait même toi qui n'a banini toi qui n'a bouillon mais ça qui est moko ana posa tina minuit au kiti restaurant pour aux abati wana mais mutima et moto métier exact parce que ba Kangi restaurant au moni il y a ndo yo kabiente le tom sunga na lieba KFC yo liena ngote et puis au mona ke mtobi la resu na banzala ndelo ke sala ke to longwa to za un appartement qui cuisine za rechu za banzungu za banyi bon voilà. Ok, ça va. Il y a une intervention. Non, merci. Toubengani. Merci. Merci beaucoup. Ouais, voilà. Russie Carine Mokonzi. Je sais que non, Azan est bien la acoustique n'habite ceux qui ont au Voilà, merci. Tédis, voilà, Yarbaxa vraiment mingi zate bon, juste ezaki kapona c'est de mentir et le quoi parce que ezak faux. Tout à l'heure bino boto landa Carine Mokonzi ndenga lobby donc ils en ont ya lokuta donc moko pe information faut boluka ya solo ya lokuta ça sert à rien quoi na yarobaksa vraiment pas tellement mais na pesimbote na cernanga tibal voilà ya tisé donc ya motema et aussi ma grand-tère propre à partie allemande bibish ni habite donc motema langa et aussi à mes familles voilà na batu nyonso oyo baye binga balandanga voilà nyonso ezaki pono lo bayango voilà. Ouais, merci. Ezaki intervention to ba tout ça moi chose par rapport à album Contrôle ya Fali Poupa El Mago. Des people de Holo. Comme on dit, qui m'a encore soutien des people de Holo. Elle magnifico. Donc, c'est un peu on a bêta elle people de Holo. C'est ça. Donc, il va félicitations à Fali pour un album. Et ok, c'est bon. Par rapport à Nzema Toko, tout le monde qui a kati, la guerre, punition fana donc nzemba bieza kuna na kati donc to meka ko consommer ngo déjà tout le monde qui non c'est bon déjà rythme ezo pesa déjà kitoko na neto ba ke to sola par rapport à mamba Karine ba Kangi par rapport à émission tout le monde uti bona ba Kishasa na ba émission na ba page ndenge de ba page ba lettre ba tsaki par rapport ke no ba Kangi pour na mbongo tout ça OK ça ngo rien to to benga na Karine sikwa za ekutu ya kolala donc eza te to ça émission pourtant surtout meka kokoti la soki karité eza information oyo mutu azana na monde oyo biso donc soki le comme ko biso to na kati ya nous sommes obligés ya kolobelango na éviter acoustique ngo bakisani
Bon, nangena baksaka kava juste nanika na bakisa lisusu parce que batu ba comprendre to mundi musala o ndenge sala makato koza la fanatique a mutute juste to sa tozo sala musala ndepo na komema ba information ya solo. Donc to mema ba information ya lokuta donc nous même te dizaza awa même si nga lelo bo bandomo na pembeni la ya te diz ezate nazala pour quelqu'un pour Carine Mokonzi pour le Carine Mokonzi okende. Il y a encore batu mususu boya. Donc biso toza juste kaka pona kozala contre donc pour mutu o sa malam. Donc il est le so Carine Mokonzi qui arrêté bonga bomona même na internet to ngato lo baba émission ngai salama. Ça ko kangama bon. Lokola azana yo kangama te. Azana yango to eko dénoncer voilà na ndenga mabete quoi. Batu ba mona te net kaka non hein ba filtré baza pona lobela mabe batu mususu non sympa. Ouais bijou acoustique ozo sama non pété ozo wana pe mutobanga te juste za na ozo sala tozo sala msa tu fais ko sala quoi. Elle s'appelle bijou acoustique. Bon no mone tout le temps nanga quoi. Pemene ko bani na ndenga bien. Ozo na bete. To comme na fait émission to soeli simamba fali to soeli mambo ya Carine Mokonzi ndenge leka. Donc na ko lo batam suza sujet on a minute na monde wa musicien. Sujet za ngwana. Contrôle ndenge bimi ndenge zo pesa mamna on ndenge ziken na monde mambo ya ba chroniqueuse amba Carine Mokonzi leki na nini na pa pe ba bengi ba fan na e par rapport à makamana na benge pe na séance na moni que non azaki yamba te après to bande mission a bengi biso ko mo téléphone ndenge e sonaki donc sans plus tarder na pesi ba salutation na pa Francis Mateta na France ya mère Fataki Trésor Gol chouchou de Vernon ya mère Jojo la pomme moi si ya pembe na kati ya Paris a citation place Rachina Ibaka Obama les star c'est info il au moment il pété moi la centre ville vient ngai anani code Stone a citation place le moi na kitisi mongo Jocelyn Anderson a citation place ali 10 fois puissance Salvatore de la patrie puissance Mukokole la Jos Michel Mukoko et la Jos sur cette personne Ali ça va jolibilité moi c'est que tant qu'on a quand à Paris na Rennes Nadia Pati vient en vinger de cette ali place où ali la belle choc vient en aïe c'est un faux il on a bois qui qui encore j'ai oublié babina ngapi na zo bois trop balé kinde tellement belé antibal antisé kolomobal lettre A. Donc je suis donc qui na bongo blessing mulamba faila mulamba na caméra to na enceinte on a ngana zo contrôler ma sur des fois number 1 Martin Mobuka ya yongo wana ça était so place na tiki na nita comme peso bosani bata problème circulaire wadol ba ça était so place ali plus 10 maestro batunya surtout viens en Congo place aux alliés citation place aux Olivier donc idéologie na yoka yoki na parler mais na zaïté to voir makamamba la sima banini maestro ba citation place aux alliés check de Moscou check Luketa ba citation place aux alliés ezaki abino T10 na busa inani zera na busa masalanga mogosu ya silika ezana na busa puissance de na boaki donc masa tuna boaki JR école qui est dans ces places à aller comme citation place à aller partout quoi il y a bino nyo surtout na lingi bino eza bino tedis to so la bien donc boki na nga world tending bo so la nga moko ba nazo sepia na critique na bino na bino surtout bo pesa nga ba sujet bo na posa sujet pesa nga sujet na lobela nga na lobela fali te na lobeli fali o nyo so beta eloko soki s'agit to loba to beta li solo na e donc vient nga Georges Ngangudila Mokonzi José Ngangudi la vient en Ghana senti na omona loko de tango ko na opanza ngopenda bo mona na internet ya Brenda Bontela moi c'est kitoko Brenda to mona nimba la sima mukolo nzambe soka bongo loko de papier elengi ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro. Kata.